santé. Nous avons le soir Jésus-Christ. Et c'est manifesté ma grâce. Dans la émission est belé, dans l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Non, il y a Kiti, là, mesa. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à katika tasaka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il n'a yebisi ngai mais na ndimité. Na lingi na mona ki mona beso. Po likamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Merci Jésus, tu es celui qui est.
Shalom peuple de Dieu. Mbote place Bozali, Bisigano Sobolanda Bisona. www.nazareentv.com. Zamba Pambola Bino na Bisigo Bozali. Tozo continuer na ba prière na biso. Lelo na lingi to sala prière na sujet moko o tozo abordé, mais tout ça là, ma prière on a des étapes par rapport à ma minute sur mon Sabiso. Tout ça le dans Matthieu chapitre 27. Tout bandi na verset 50 petoro kita. Ya wane requête à prière na biso lelo. Bible zoloba Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 21, Bible lobby. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dans Natangi, Matthieu chapitre 27, le verset 50, Tina, verset Nabiso 52. Alléluia. Zamba Pambola yo place aux Olanda biso. Tozobondela elongo na yo. Na passage autopécie. Alors, tu as concentré dans la titi de prière. Zambé a Pambola yo place aux âges. Je répète, Matthieu chapitre 27,
verset 50 à 52. Toko Sambela. Tant on a développé sa requête, vous comprenez les requêtes, on a fait ça. Place wana otokomi. To place wana ototangi. Toujours remercier d'abord Zambé wa Sangisi Biso. Benga ba bazali banda betela la Yesu maboko makasi. Benga ndekono azali banda. Benga obozana ye. Yebisa ngonga losambo ekoki. Toujours remercier d'abord Nzambe wa Sangisi Biso na losambo. Toujours remercier Nzambo abateli biso. Nzambe wa épargné biso na makama pe na ba accident. Bible zola ba Israël le dit sans l'Éternel qui me protégea. Soki ya wa batela rayote mais tant sous tozate pour to sala prière auto sala. Toko remercier Nzambe oyo. Azo pesa biso encore occasion na posa ko sambela. Pe azo ya nola biso na mituna na biso to na balosambo na biso. Ça la concentre place aux ali. Oh mulami muipe zambi wadinanga mulami muipe simwe wa Yesu mulami muipe Yesu wadinanga mulami muipe siwe wa Yesu mulami muipe Yesu wadinanga mulami muipe siwe wa Yesu mulami muipe Sambi wadinanga mulami muipe simwe wa Yesu mulami muipe Yesu wadinanga mulami muipe siwe wa Yesu Hallelujah mulami muipe Hallelujah Yesu wadinanga mulami muipe siwe wa Yesu Sambi wakala mashada laka meshagara bedenego Chagabia, Sambi simwe wa Yesu, Sambi ulama bana betwe, mumaluma kole Sambi, mulami mwipe, simwe wa Yesu, mulami mwipe, Yesu wadinanga, mulami mwipe, siwe wa Yesu, mulami mwipe, Yesu wadinanga, mulami mwipe, siwe wa Yesu. Mulami waniwe, mulami wa bana
nakolonga nakolonga ngai nakolonga nakolonga nakombo na Yesu nakolonga nakolonga ngai nakolonga nakolonga nakombo na Yesu nakolonga nakolonga ngai nakolonga nakolonga nakombo na Yesu Mungu ni mwema mwema Aux alliés, Bible quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Maintenant, vous élevez, vous adorez, vous remerciez, vous exaltez. Tout bon délit la Bien-aimé, Bible Zoloba, si nous confessons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Les larmes à l'ensemble na bomo inayo, senga nzambali mbisa yo, nzambali mbisa mabenyo soyo sali, ezala koloba, ezala kokanisa, ezala koyoka. Bien sûr, tu ekolaki, que masumu ndetaka barrière entre biso na nzambe. Longola péché ozo tungisa yo. Donc senga bolimbisi na mabe oyo salaki. Senga bolimbisi na mabe oyo salaki. Lobala zamba limbisa yo. Lobala zambe andima ona présence na ye.
loba na Nzambe andima lo sambo to sala tobondeli na kombo na ye ça sigo requête par rapport à place ototangaki place otangaki baloba boy tango yesu agangi na kulu so akufi bible zoloba mabelele ngaki mabange pasukaki batombo efungwamaki plusieurs corps ya basanto bakufaki basekwaki rideau ya temple pasukaki en deux parties balingi na ye biso boye babi mabelele ngaki ntango yesu agangi lekulusu bakufi mabange pasukaki batombo efungwamaki plusieurs corps ya basanto bakufaki basekwaki beleme tozobondela lelo ozobelela nguya ekulusu ya yesu nazo repete ntango yesu agangi lekulusu akufi mabelele ngaki mabange pasukaki batombo efungwamaki plusieurs corps ya basanto bakufaki basekwaki rideau temple pasukaki en deux parties ozobelela nguya ekulusu ya yesu ekende kolibere yo place nyonso au monde ya ténèbre atia yo elibere mariage na yo elibere musala na yo même soki bakanga yo zwa mukanda te même soki batia bénédiction na yo na baprison bele bata batango na sa mabanga yesu tango agangi akufi mabange pasukaki nguya ekulusu ya yesu epanza mabanga na ekende kolibere nyonso ya yo eza na baprison ya diable ata batango na tombo ata batango na zamba ata batango na samai ateza na ndako ya nganga bénédiction na yo mariage na yo élévation na yo succès na yo bonheur na yo richesse na yo nyonso ya yo au monde ya ténèbre akanga ata bakunda ngo na sa mabele ntango yesu agangi akufi mabele mpe elengaki batombo efungwamaki même so batia yango na tombo
nguya ya ekulu soit Yesu Christ et que ndeko libérer yango nazo répéter nyonso ya yo batala ba prison à diable nguya ekulu soit Yesu et que ndo libérer yango quel que soit place batango ezana sama mabanga ne pasuka ezana kata milangi ezana banzungu ezana bakalebasi nguye ekulu soit Yesu et libérer yango tobondeli la kombo na ye Bible lobby. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, amen, tu seras sauvé. Amen. Bien-aimé, sur la lobby Jésus, on répétera Jésus Makasi. Yes. Autant aux oganga bongo, autant libération peut être sama na vie na yo. Amen. Loba Jésus. Jésus. Loba Jésus. 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 Oh kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga na lukio na lilita yo salite. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga na lukio
la prière autour ça là. Bible la vie résister au diable car il fuira loin des fous. Amen. Nalobaki torobando kende mbangu te na ba requête. Mais torobando kende malembe. Kaka na requête tozo insiste encore. Tangu Yesu aganga na kwa kufa. Nalobi bien mabange pasukaki. Yes. Mabele lengaki. Plusieurs corps ya ba santo bakufaki. Basekwaki parce que batombo be fungwamaki. Rideau ya temple pasukaki ande. Bien-aimé chaîne de prière wezo continue. Na olinga olandaka malembe. Sambela sigo plus fort qu'avant. Yes. Parce que Bartimée Abel là Jésus première fois. Jésus a télématé. Mais deuxième fois, Ganga qui est encore plus fort. Jésus a télématé. Toujours, tout ressemble sous ma casse. Mouye Koulou soit Jésus. Et libérer nous sur yo et ça la prison diable. Et ça libala, et ça la kangango wapi. Et ça la mongo, et ça la mukanda yo soit mukanda te. Et ça la, et c'est mon yo. Mouye Koulou soit Jésus libérango. Ata bakangango na village natal na bino. Tobandeli na kombo na ye. Mungsungi de la maison la concentre place Kushi Kumibi de la maison la concentre Chena bien Mouya Koulou soit Jésus-Christ et se manifeste ma casse la vie na yo sur la nabisu et banda ko libérer nyonso ya yo et banda ko libérer nyonso ya yo ça va plus soya na kombo Yesu s'arrête moi bichena bien ne bukole shalana we be panalwa kullu fulani Yesu shala pawipi hanuwe mouye kulu soit Jésus-Christ nani ko banda ko se manifeste makasi na vie na yo zola na biso e banda ko libérer nyonso ya yo eza ba prison diable Yesu shala et libérer mariage na yo et libérer finance na yo et libérer bénédiction na Dios et libérer santé na yo Chendelele au nom de Jésus-Christ Masia wa moyo
bichena biani nebukole shalana wipa wipi oh pa wipa wipi pa wipa wipi pa wipa wipi masia wa moyo mwa bichena biani nebukole shalana wipa wipi moyo wani wikale muchaza cheba 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 oh teneniwe mangwe yo waliwe teneniwe mangwe yo wali wakudenga teneni mangwe yo waliwe teneniwe mangwe yo wali wakudenga Yesu teneniwe waliwe teneniwe mangwe yo wali wakudenga yo waliwe teneniwe mangwe yo Jésus c'est mon alobo Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Loba victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Zamba pambola yo, toyo continuer plus tard na ba prière na biso. Nazo pesa numéro na ngai, numéro eza 00243 82 51 69 408. Nazo bandela numéro na ngai eza 00243 82 51 69 408. Zambe apambola yo na ndenge olandi biso. En tout cas Zambe apambola yo. Pona batu nyonso o bazolanda biso bakotindela biso ba requête na bango to bondela pona bango. Donc to bando pesa ngo pe na be mission boyo so za la kamoko ya pasi so za la maladie so za la difficulté moboé tindela biso requête to bando so ata ya osambela pona ngo Zamba pambola o place olandi biso. Amen. Amen. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à katika saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino mon mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo bandi. Maman. Dès qu'il a yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh
maman Nazareth Nzamba Pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth Taizé esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandi kana foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pede, boa wangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba, ayebana kitoko kuma mukondima. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli